Michoy, na quelle réunion? Et dis mon cher. Borax, l'animos. Cercle musiquier, l'ombier. Mutualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosengili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi na bandeko balandi ya Radio Lisanga totondi bino botondi mingi lisusu pona pokwa ya mokolo mwa lelo pokwa ya mokolo mwa jeudi 22 novembre 2012 to ye kokabana bino su ngongo ya mutuya ndenge to mesana kosana bino na Radio Lisanga 10 ans ici eleka banda to banda bui to saka bebui po esalete to koba na bomoi no kite bozangi koyeba nde eko kumba biso na liwa tozali na bino banso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na Katenguma Amsterdam to na ndinga totondi bino botondi mingi po na fidelité na bino po bino mpenza boali na privilège tika toloba bokoka kozwa biso na wewewe ata na baposte na bino ya radio toyoka pe mingi basu balobaka omoi ata mosusu internet so esalaki mobulu moko wana alobika asalaki recours na poste na ya radio po abwakaki yango te nde balobaka nzungu akala babwakaka te me bazoyamba nde mopaya na nzungu ya sika kasi toyebi yango ete internet eza makasi yango nde ezosalisa mikolo ndenge bakoti biloko nyonso so ofandi nsima nango okosala makambo ebele na mbala moko wana nde tolobi na nzela ya wewewe bayebanso bakolanda biso ezala boza na kati ya nguma Amsterdam to libanda peiba libanda bino nyonso tokotonda bino botondi mingi mpe tozokaba na bino ngongo ya motuya solo Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga point de soutien congolais po akoyeba mingi sur Fondation Lisanga yango ezali mpona bayebai na kati na mboka peiba oyo banso bazali baye bauti na mboka République démocratique du Congo to pendinga ezala pe kotala makambo oyo ezali ya biso kuna mboka République démocratique du Congo. Fondation Lisanga point de soutien congolais yango ezali wana po na esunga biso Lisanga Congolais Standpunt nde toko sala boyi na moyen oyo Fondation Lisanga epesi Radio Lisanga moko na baaktivité nango po tokoka ko salete to zala na bomoi tolobi boye to kokoba na koloba ete esengeli toyeba tina ya bomoi bwa biso nde yango esengeli toluka tango nyonso koyeba koluka koyeba yango nde esalaka ete moto akoba na bomoi po moto akoloba ete ye asi ayebi nyonso tina na ye mpe susu ya bomoi ezali te nde kokufa na ye mpe yango wana oyo bokoyoka eza ya bino yesu kitenge nde na ye lisusu na pokwa lelo na bino mpe elongo po totia makanisi na biso na bayebanso
oyo bakokbeaka ba victime ya injustice oyo penza bango basengaki ata te mpe eza koya ata te mpo ememela bango eloko moko ya malamu na bomoi bwa bango nde makanisi eke epai na bango. Mingi na bango baokoka komilobela te, mingi bazali kaka na musika te ndenge tozali kokanisa. Basusu mpe bazali be pembeni na biso, bakongole misusu bakimi boyebi banda makambo ezoyeka na mboka République démocratique du Congo, respect ya droit de l'homme ezali te, ndenge mpe makambo elekaki na baelektio mabe, bakangi babomi basusu mpe bakotungisa bango na bademande na bango ya asile oyo moyen bamilobela ezali te, kasi esengeli biso totala lolenge kani tolobela bango. Nde boye oyo nyonso ezoleka kuna na mboka République démocratique du Congo bazosala na bato mabe, basusu bakimi barefugie mpo bazotalisa yango bato mingi te na ndenge M23 azwi Goma, eza kaka bato bakende kotonda na stade mpona bayoka mitingi ya M23 te, eza mpe na basusu oyo basi babanda kokima situation baza nango, eza situation moko précaire o bango moko bakoka komilobela te. Nde biso na ntango toye na makoki ya koloba tozali kotia bango ya makanisi ya moko na biso po tobosana bango te. Yango nde ezali na importance ya monene na kati ya bomoi na biso. Biso pe toyebe te soki moko mosusu likwe biso, basusu pe soki bakangi ya bango monoko, sango pe ya malonga kotambola te mpo na biso pe, ata soki bakokaki kosala tension na likambo na biso ekosalema pe te. Yango tokoloba ya bayebanso oyo baza ba victime ya injustice, biso tolobi boye ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo, rest in peace. Tozali kokoba na radio Lisanga, toko yebisa bino na libandeli ya programme na biso ete tozali na sango ya mawa ya kokabolango na bino banso balandi ya radio Lisanga. Boyebi ete poso moleki to yebisaki bino likambo ya ndeko moko awa na engumba Amsterdam, lalaki na mbeto na hopitalo, azaki na bokasi oyo tolansaki apel na bayebi ye mpe kotala bayiba ndeko na ye mpo esunga ete baya esika ye azalaki na mbeto na hopitalo. Ye azali na nkombo ya JP Nobla, mingi bayebi ye bendenge wana. Nde tokoyebisa bino na mawa mingi na poko ya malelo ete ye asilaki kotika biso, asilaki kozongisa molimo mwa ye na nkolo. Nde yango ezalaki mokolo mwa mardi o moleki, ezalaki biso awa tango tosilaki kosola na bino na radio Lisanga, nde toyaki koyoka nsango na nsima wana nde paki kobete yaki penza kotika biso, azongisaki mombo na ye na nkolo na kolala ye na mbeto na hopitalo
na ntango wana nyonso ezalaki ndenge tobakisa biso na bino poso moleki mokoma mardi nde ezalaki likambo oyo esalaki ete baminganga batalaki ndenge balobaka na minoko ya mpoto awa moto azali mort clinique na ntango balongoli bapareil nde baye mpenza kodeklare liwa ya moto yango nde yaki kosalema mokolo mwa mardi na butu. Matanga mazali awa na engumba Amsterdam bayebi esika ye azalaki kofanda na Boselomer kuna pe na sango ya liboso tozwi mpona bafunérailles ekozala mokolo mwa mardi na ntongo na engumba Amsterdam. Nzoto ya mowei ezali na morgue kuna bato bakoki kotala oyo ezaka mosika te na Stadium Plein awa na engumba ya Amsterdam. Bayeba kolinga koyeba mingi bakoki kobenga ezala soki oyebi moto ya Amsterdam mingi pe sango esi kotambola to pe oluki biso na radio Lisanga tokozanga pe te kopesa yo bainformation oyo oza nango na mposa mpona koyeba mingi ndenge situation yango ezali. Balandi radio Lisanga wana nde ezali sango oyo tolobaki ya mawa oyo tozalaki tozalaki nango mpona kokabola na bino na pokwa mwa lelo na radio Lisanga. Bandi radio Lisanga tozali kokoba na programme na biso ya pokwa mwa lelo solo ezali likambo oyo biso banso toyebi oyo eza koleka na mboka République démocratique du Congo soki tolobi na est ya mboka République démocratique du Congo. Toyebi yango ete likambo na est kuna ezali likambo oyo ebandi lelo te. Donc ezali likambo ebanda kala kasi ndenge likambo eye kopela moto sikoyo Goma ekwei ndenge tosaki bino Goma ezalaki nango deja eloko oyo ekweya nango mpo babanda ekoyesa bango te bozela nano bokota te kasi ekei na lombango pe tokomi koyoka bato yango barebele yango ya M23 bakomi koloba ete bango bakomi na bango na mposa bakende te Kinshasa mpona bakende kokweyisa pouvoir ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Kasi biso tolingi ba distraction te po tokoyebisa bino tobundi etumba oyo na bino elongo bandakala topesaki chance mbulu oyo moleki na kosenga ete changement ndenge bato balobaka na ndenge pacifique ekota kasi yango esalemaki nango te. Election boyebi ndenge bafraude esalemaki bapays occidentaux basoutenir fraudeur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et pourtant Pape Etienne Tshisekedi a gagné emonani elobami pe lisusu kasi tomituna na bino na ngai lelo oyo ndenge guerre oyo eye kotoko baye basimbi mandoki mpona koyeba ete eloko oyo ezali koleka na mboka Republique démocratique du Congo ezali likambo oyo ebanda kala kasi ndenge likambo eye kopela moto sikoyo Goma ekwei ndenge tosaki bino Goma ezalaki nango deja eloko oyo
batelemi ebe groupe na bango wana ya moke po intérêt na bango ya groupe po na bacor na bango basalaki oyo bamoni barespecte te bato bapesi bango attention makasi e toyoki te na bapays occidentaux oyo baloba likambo na continuité po tobandaki koyeba bango na ntango ya Papa Etienne Tshisekedi balingaki te kosoutenir ye po balingaki continuité nini continuité dans le mal ndenge tolobaki sikoyo bazomona eza likambo ya continuité dans le mal na ndenge bato bazoya po bazwa pouvoir na ndenge ya mabe oyo bakokoka toujours koyebisa bango maboko na bango eza na makila po bango baprofite ndenge bamesana koprofite bazoba na bango eloko ya malonga te makambo nyonso bamenasa basanction makambo nyonso na bazosala eza nango makambo ya lokuta ya pamba po so balingi basanctionne bakosanctionne mbala moko e bakosanctionne eza barwanda na bauganda mais likambo eza wana monene toyoki mpe te malgré bambongo ebele babimisaki mpo na baélection toyoka baloba au nom ya respect ya baélection donc ozomona mutu moko te kutu na bapays occidentaux badirigeant wana nyonso moko te aza na souvenir na bongo na ye ete ça fait même pas 12 mois baélection etei kosalama na mboka République démocratique du Congo donc moko te yango eza raison te oyo baza koévoke et pourtant bazali kotinda bato bake na négociation comment peut-on négocier na ntango oyo boyebi ke soki bolingi likambo accord ezwama na bavoie pacifique eloko ya makasi bokoka koévoke eza respect ya légitimité ya pouvoir oyo ebimi na baurne mais eza te yango moye baévoke yango eza te eza kutu bazokanisa yango mpe te mpo bakoki kokanisa yango te mpo eza te ekozala na babongo na bango te ebosanisi bango meme ke baélection esalemaki ya même pas 12 mois nde bomoni ntango tolobaki likambo ya article 64 ke peuple moko atelema mpona aluka kokorige fraude oyo esalemaki na baélection mpe non respect ya vérité ya baurne parce que malgré bafraude basalaki balukaki basala mais résultat epesaki ka ndenge mosusu nde bazwaki batrafike na bango baboyi koloba vérité peuple na ntango akoki te bato mosusu bazosalela biso tozose plaindre sikoyo tozose plaindre tozoba voilà Rwanda tout bamboko nyonso bomoni oyo efandi oyo bazokotela bango te bazali na bakonzi na bango oyo baza bakonzi na bango epe bazali na armée oyo ezali koprotege bango biso oza nango te tokoki ose plaindre ndenge tokolinga mais ntango bayaki balongola Mobutu na même méthode mingi babetaki maboko bamonaki ezalaki bien mais eza kaka ndenge wana histoire eza kaka kose répéter eloko tolingaki oyo elonama kuna yango nde toza kobuka yango donc il faut sikoyo toluka ndenge elobaka nango lwambo il faut totala na biso na miso parce que bandoki basili te likambo yango wana nde faut kotala na biso na miso po likambo eza likambo te ya kotala basusu baya kozwela biso solution tokozwa mpe solution na bainternet te na Facebook te po tokozala komba na biso na Facebook te bango bazosala yango baplace mosusu oyo baza kookupe terre oyo bazali kokena makambo mosika biso soki ezalaki te ke radio lisanga oyo tobandaki kosala yango banda kala po esala ete to lutter contre kozanga koyeba nde na ndenge makambo esali nde tokangi nano radio po tonga toloba tokoya kobunda etumba oyo na radio a partir ya ngumba Amsterdam te nde tokangi yango nano tobunda etumba ndenge mosusu mais lokola tosalaka yango ezofaire partie déjà ya eloko na biso moko mpe na bitumba yango tozokoba nango mpe tozotala lolenge kani tokokenda ngo na makambo mosusu po tosi mpe koyoka na CPI ye mama boyebi oyo adwa esika ya tata oyo akenda
na makambo na CPI kotalaka mingi bato na Afrique kuna bapesi pe ya bino moko penza africain moto moindo nda ya kotia bino na boloko po boloba teke mindele bato bakosala bino bongo ye pasi kolobete esengeli sikoyo batia attention makasi na likambo na Bosco Tangada ye fo akangama aya ya CPI. C'est tout à fait normal ye pa lingi achome te kasi toyebi te soki bakolo CPI baza prêt mpona Bosco Tangada aya sikoyo to soki bakoluka badistraire bato lisusu bajwande ye basakrifie ye mpona lekisa makambo ndenge bazongo lekisa kuna wana tozo rapporte kaka makambo ya bango bazosala ya biso moko tozosala eza te moya ko rapporte yango eza te oyo tozosala mosusu ya guerre stratégique wana boyebi yango tosi toyebisa bino balobelaka yango boye te mpo eza na makambo nango oyo ezalaka ete esengaka misala nde ntango eza komonana yango nde esala malamu yango wana tokotikana te na ntango toyebi ete ezali ntango na mpasi po yango ezali likambo oyo ezali kopesa bayike mpe nkanda na ndenge makambo ekolekela boye nde tokotikana te tokozangaka te kopesa yango mpenza esika oyo elongo bani na biso banso toyeba bitumba oyo na mboka République démocratique du Congo na Est tobundi yango na ndenge ebele oyo nde tolobaka awa eza esika te ya koyebisa makambo yango na bozindo ndenge leka pe tokokoba pe na kobundela yango kaka likambo na biso ezali esengeli toyeba cible na biso ezali nani cible na biso eza nani pe tokeba na baction na biso to protéger cible na biso te po biso toyebi ete Kanambe Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ye biso aza président na biso te donc esengeli d'une façon d'une autre abunga esika wana eza ya ete nde sikoyo cible ye wana po tokobanda ta sikoyo soki mpe basible ekomi ebele na munduki moko beta na mbala moko bon bapesi yo sikoyo shwa babi bango wana totandi me beta ebe moko okobeta nani okobeta Kagame okobeta porte-parole ya M23 to kobeta mokonzi na M23 to kobeta Museveni to kobeta o nani susu Mende to okobeta o Jobo mususu oyo abi mikolo oyo Matata oyo andimi ba perdre na bango bataille kasi guerre te me bazobunda pe guerre yango te okobeta nani okobeta nani joba na parlementaire oyo azosala bagrimase kuna to okobeta nani okobeta Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila tomonaki ndenge basalaki na musée Laurent Désiré Kabila babeta ye mutu mosusu te wana donc bayebaki cible na bango ezalaki nani yango wana soki toyebisa bino boye ezali mpona koyeba ndenge nini esengeli kooriente baaction na biso lutte na biso po tokoki kosala ndenge surtout tolingi esengeli mpe ntango mosusu biso bakongolais toyebele oyo ni tolingi soki toyebele oyo ni tolingi tokoyeba ntango mosusu ndenge nini tokokende na komba na biso yango wana na cadre wana ya kosalisana mpona toyeba pe eloko nini tolingi mpo toyeba ndenge tokokoba na komba na biso na lutte na biso nga lobaka ntango nyonso ezali lutte multiforme oyo ezosala ete toluka komema nde kimia na mboka République démocratique du Congo bobulu ezala te respect ya badroit ya bato ezala respect na bomoi bwa bato ezala pe partage ya ba richesse ezala na ndenge elongo bani
pona moto nyonso akoka kopeseka na ye na kati na société congolaise pe sasa mokili mobimba. Na lolenge ya koluka koyeba ndenge nini tokea makambo mpona mboka République démocratique du Congo nde tokoyebisa bino boye ezali mpe na Honore Ngbanda boyebi bino moko kolo na Pareko ye mpe asilaki kopiblie ye déclaration na mokolo mwa le 20 novembre 2012 Seremaki na mboka Paris nde président ya Pareko na kombo Honore Ngbanda Nzamboko Atumba o boyebi ye mpe asili ko pesa pe ya ye liloba loyenge kani esengeli totalela makambo tokende na makambo nde alobi situation eza sikoyo lobi ete toza na urgence oyo esengeli to yeba soki bokoti na site na Pareko bokomona yango ezali titre yango ezali déclaration politique de la Pareko relative à la situation de crise en RDC. Totiaki yango pe na mur na biso ya Facebook ya Lisanga Contrôle Stone Punt mokomo alobi bokomwa na suka wana ati ba point mitano oyo ezali ko sala ete bato bakoka ko yeba olenkani baokia makambo nde point ya liboso ya lobi appel donc bango à Pareko donc bako bianga peuple tout congolais de l'intérieur du pays à se mobiliser massivement pour chasser en priorité du pouvoir Joseph Kabila. Bon, bâti entre guillemets, hein, parce que les lots va reconnaître Joseph Kabila pas Pareko. Bâti entre guillemets. Eux sont gouvernement fantoche, car ils sont les principaux alliés et complices des agresseurs rwandais. À cet effet, toutes les provinces et toutes les couches de la population congolaise doivent recourir à toutes les voies possibles pour saboter et paralyser sur toute l'étendue du pays les structures et les instruments du pouvoir d'occupation incarnés par Kabila, entre guillemets. Boyoki wana appel ya liboso ezali ko concerné nanu bato baina kati na mboka soki to dwi appel oyo to ba déclaration oyo poto kotsa yango na lisolo poko lelo abo na radio Isanga ezali te po tokotala ndenge toyesa bino biso toza pona lutte multiforme ezate tokotala Pareko tokotala Ngbanda biso tokotala Congolais oyo akotema po intérêt ya mboka na ye oyo ezali likambo nde toloba stratégie fo ezala na lutte multiforme oyo bomonaki bino moko na tango ya période électorale mbulo moleki victoire eye bato mosusu bafandeli yango nde ezalaka mingi eyaka mingi na bozoba ba Congolais na division entre bango moko na likambo ezali ya bango oyo balingi koyeba ndenge nini ya kokabola yango te nde wana biso sikoyo tomonaka yango na musika tobengaka yango eyaka pembeni nde toyebaka ndenge nini ya okena makambo oyo ezali apele ya makasi oyo esengeli biso nyonso toyeba ndenge ya kosalela yango bayebai na kati na mboka Kisangani atelemaki alakisi ya epa Kinshasa bapolisier na mbula epanzi bato eza ekamba kokamo likambo bokoki mpe koloba ete bon tobi te bokende boyoki apela liboso te
balobi te bozwa minduki bokende na Goma bokende Bunda. Balobi te bokende bwape bino minduki po bokende marché na Rwanda. Na mboka na moko na okoki ko bimisa l'étranger baye na minduki te ko boma ko violer, ça fait plusieurs années. Nde sikoyo okanti ba pesa minduki okende kota na pays étranger angwana okende au marché na costume na cravate. OK buna bitumba. Bon, mingi baibi o tozo basuki eza joba ya nani basaki ba grimace na parlement. Bakombo msu ezaka ya moko censuré na mikolo misusu etangama te. Mais toujours parler en situation ya ndenge wana eza ridicule. Yango wana tozoloba esengeli ko sala énergie eza bien kolongola peuple monde mutaza pouvoir nsu na maboko na ye. Soka yebi ndenge aosaela yango pe bien. Kamno se fandi wana. Na opesa bino exemple bato basimpe minduki ata soki tokioloba. Mais soki botali baza na vision te M23. Vision moko ezali te parce que eza biloko bazo manipuler bazo tia bango ndenge wana bazo kelenge bazo kendele wana. Kasi soki na mokomo alobi bakome koloba ete soki peuple na Bukavu abengi biso tokende libérer bango tokoya. Soki peuple na Kinshasa abengi biso tokende libérer bango tokoya. Mais besoin mona vision ezate. Pour bango mo ba ibiteke il faut ba libérer bato wana baza na pouvoir. Donc parce que pouvoir ou eza wana eza pouvoir ou ya bango moko. Donc bakoki ko s'inspirer na yango te pona bazwa vision moyen te. Siko balingi sikoyo ba justifier sikoyo avancement na bango na ba appel ya peuple soi-disant. Bon eza likambo ya kolobete esengeli pona ko éviter répétition na ya likambo salamaki na musée Laurent Désiré Kabila o etika biso sikoyo na bombu te sikoyo na boloko oyo toinango o bokuna mboka République démocratique du Congo. Il faut peuple moko nde a changer situation avant bato amandoki baluka kosala ba aventure na bango po bako memeloka malonga te. Il faut ba futa nanu moto oyo azosimba bango yende mutu azali kolo makambo nyonso ye mutako bando déterminé ye mutako bando kozwa nyonso bango bakozala be mpamba nde toyenga totalisa bino na lolenge oyo soki botangi ba point oyo mitano boko mona bino moko likambo ndenge ezali soki botali na deuxième point nde sikoyo appele ye kosalema sikoyo na ba Congolais na diaspora sikoyo awo ezali likambo sikoyo ya respect ya ba loi ya ba pays d'accueil pona koluka kosala sikoyo ba action pona ko rejeter pouvoir occupation ya Joseph Kabila entre guillemets et puis kolakisa solidarité na volonté ya peuple congolais elongo pona komizwa moko en charge pona ko chasser dictateur pe imposteur. Yango wana bozomona makambo yango ndenge eza boye mama na likambo nde toyesa bino na radio Lisanga e fandi na mboka République démocratique du Congo. Kinshasa aza na dernier mot. Soki na Kinshasa donc c'est-à-dire peuple congolais moko. Tokoloba na biso nde nyonso tokoloba biso lingi vi mingi tolingi na biso ko vivre mingi na mbongo tozo contribuer te tozo contribuer malonga te na biloko pe eloko te
soki totali si bino na mikolo mileki mpe ndenge bakode ezokende na bafamille et connaissance misu mpe kutu ekei na bamabanga na bateatre bamiliard kasi mpona cause moko ya malamu mpona kofandisa makambo malamu tozosala te vi mpe tolingi yango mingi toza na biso na idéal moko te biso en tant que bacongolais oyo nyonso tu tozalaki nango ya culture bantu eza su te toyebi ntina ya bomoi te toyebi surtout ntina na liwa te po soki toyebaki ntina ya liwa ntango mosusu ndele mwa etumbu ya moke oyo esesila ekala mpo eza yango etuma moke eza yango etuma monene te nde esesilaki kala ngai oza su ndenge eza boye te toyebi ntina na liwa te tokoma omwana liwa lokola malédiction tokoma tolingi bomoi koleka nyonso surtout biso baye toya konganzama na mikili mia mpoto awa bona malili omona api bino bato boye esika vie ezali osepeli boyebe kokotaka na bachambre froide boye bonganzami bokolata bilamba okanisa bakwanga ndenge balata yango bakasa ndenge wana me tolingi yango elengi tolingi mboka echange mais sans sacrifice tokolela kaka tobanomona kaka bao bazomisakrifie mpe bokanisi mutu atelema adwi sokoto alati ata so bofingi bolobi wana moto na théâtre comédien lelo akomi soki na grade nini boye kuna na nini mais bango bazose sakrifie te mutu amoni bien ke na voie pacifique ezosimba te base sakrifie adwi sokoto ezaka elamba te asinie kaka adwi munduki ate masasi pa binga yo parce que omoni guerre eza nango kaka eza kaka te so babi munduki elobi kaka te kaka munduki oyo kaka oyo bazobeta nango tatata te minduki même na politique ntango bato mpe basala banégociation bazala mpe na minduki na bango parce que lelo awa boye euti koloba mawa lokwa bazokende banégociation Europe awa boye lobilobi awa eza na pays moko si je me trompe pas soki Angleterre so nani asa alobi déjà ke ye soki basakani akoutilize veto na ye babi mais wana eza munduki eza lokola azwa mutu aye konégocier azwi munduki bien chargé akiti yango na mesa donc elingi oloba nini azotia bato pression mpo bayoka kaka oyo ya koloba mpo mutu tusu aye onégocier azalaka na munduki na ye chargé mais abomba yango na poche abimisa yango nano te donc bomoni sikoyo donc politique ata so esalami na basokoto te na bacostume na cravate bazalaka mpe na minduki na poche mais biso Congo toza nango te na plan nyonso eza te toza na munduki te eza te munduki chargé te toza nango te fo toluka tozala na minduki na biso to chargé yango mpe na ndenge wana donc yango nde mutu ezosala biso tozala na basituation ndenge toali nango sikoyo tozomilela na biso tozomilela tokomilela ndenge tozomilela wana po toala kwa bana etike omoni mwana etike soki aza na mwana moke aza mwana etike soki bangi banyokola ye nyonso bakonyokola ye wana ezalaka pasi bato bayokeleka mawa mais so mutu moko mpe te azozwa courage ya kokotela ye asufrika ndenge wana mais soki akoli ye moko abundani asan sorti na vie mais baoyo asosaka ni su ndenge wana te na bao bandosaka parce que aoza na charge na bango te asa mpe na besoin na bango mpe te biso sikoyo foto mituna eske tant tozoli kosala baction na biso na neti biso bato na diaspora awa tozoli kosala yango sikoyo auprès ya bapays oyo bayambi biso mpo tosenga bango basalela biso eloni totunana yo na ngai basalela biso eloni basalela elongo nini lukana oyeba nanu baintere na bango oyo gain bango bazozwa na guerre wana ndenge ezosalama wana sikoyo yo yebisa bango kaka oyo batika ozomona te ke eza liboma
ben poni yo moko tikisa makambo wana te. Non, likambo za wana eza tolingi vie mingi, to vivre vie tolingi. Tolingi ya mingi. Sacrifice pe eza te. C'est ça. C'est ça. Toujours mon amour siko ba ba M23 qu'on a zo recruté hein. M23 siko zo recruté. Ba militaire, ba policier on a baza ba jeune mbokat. Ba komo rekota kuna. Faut ko mituna ka se loko nini ezo sa siko ba ba recruter ndenge wana. Eloko nini? Eloko nini eza ko sa siko ba ba no recruter ba ndenge wana. Donc, il faut qu'on mituna. Problème n'a pas tout ça, on est à PPRD. Ndenge moko bozo mona bandaka na nini na rebelle bandaka na musée Laurent Désiré Kabila. Et qui t'y échangé ba combo échangé ba combo t'y comme le M23. Ndenge moko pe parti politique wana et bandaki bongo échangé et comme PPRD. Eza misère moko wana. Moko ali elle politique, monsieur ezali elle militaire. Soki boye bakate yango yo. Moko ezali elle politique, monsieur ezali elle militaire. Yango wana. Donc sikoyo pona bango bayebi que baza etumba na bapaya. Parce que bazo talibanda, bazo bapaya, bazo kota. Donc bazo sala mission na bango ndenge bazo sala wana. Pour assisi ya monante. Toki kolela ndenge surtout kolela mais boye bango ke bako ke so mawate po ba ka sa ndenge wana pe kanda na biso pe to ko sala ngo to fingi to ça échanger pe lote. Il faut to bandenge ni to orienter énergie na biso na bisika oyo esengeleza la orienter pour na cible azali Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Yende azali ko symboliser malheur actuel. Donc peu importe ndenge akolimwa mususu ka ko yape ko zalaka pe oya ko yape mais actuellement ezali ye poto ko ya na ba piège te ya ko lobake oh ben kastoki pe pa ke o pa ko ya ko zape ka kana donc ondimi eza siko façon akondima mabe oyo ezali. Donc il faut mutabendana. Donc wana il faut za devise mutu soko za mutu ebi oza mutu zo vivre faut ya moko za ba devise. Mais non awati c'est fini. C'est fini. Obi awate esili. Po siko toko mituna ngana yo soki sikoyo makambo ndenge ezokende boye. O toyoki na ebite ba suso yo ba zwaka RTNC soki balandi likambo yo soki eyali penza ndenge ezali boye parce biso django na ntango toko sa radio tolinga ko ba makambo ete soki biso mona to vérifier yango te ben tozo bango na conditionnel awa sikoyo porte-parole à M23 soki ezali ndenge ezali boye yana kombo soki Vianney Kazarama comment penza il faut pas olia pour nous tangango bien pour so olio tondi okotanga mamute nga sina lié déjà tondi on a za difficulté comme soki Vianney Kazarama auti koleka na RTNC Goma, hein? To préciser bien, sous-tam sur Wakansa, Jakoum Alexis Kunanakin, Aouti Koloba, que nazo cité, n'est pas télévision message, Kabila n'est plus le président des Congolais. Vous avez un nouveau président en la personne du bishop Jean-Marie Runinga. Il est conseiller politique et stratège du M23. Donc, ndeka tocholo bagasi koyo ba ulongola o bati mususu me izaka batu ya
ya kote moko wana. O siko biso ba Kongo toko se plaindre nesu tongi to se plaindre mais toujours bundate. Toujours bundate. Yo somona ba eli mutu pouvoir na plateau karaboye. Ya to ba ya or. Ba yo pesa lima. Ezagate to ebi ko bundela liberté na bisote to ebi ko bundela ba droit na bisote moko pe to zanga na confusion biso ba congolais entre leader o yaza ko mener bato na bato bazo mener bango na leader wana to zanga na confusion o mona bato sikoyo bato musu bazanga na besoin ya leader a mener bango atinda bango basalika moko a telemisa bango soki basi bazwi leader ba telemi esili bakofanda su te tant que leader wana lobi na bango te bofanda mais Kongola zanga na confusion wana ye sikoyo pona ye leader aza sikoyo nde po asalela ye makambo nyonso ya fani na ye na ndako ye azosokipe na makambo na ye mosusu kuna aliwa nde yango bomonaka bato babunaka bitumba na Congo kuna en fait de compte soki bakaboli gâteau bakendeki so babengi bango gâteau yango bato kabana biso te basi bakute na déception ebele la population aki azwi para gâteau na ye afanda pra komi tala ye wana akoma kuna akoma boye aki la faute faut père mo to mitunaka to yebaka pe makambo yango mpe soki eza ndenge nini makambo yango soki eza mpe ndenge nini po fo toyebaka tolobelaka yango mpe po biso tolingi nde totala kaka oyo bazopesa biso nde yango tozomona lokwa baposibilité mosusu eza te se babi na biso vote vote élection démocratie tomoni kaka ndenge wana yango tozomona lokwa baposibilité mosusu eza te o guerre lokwa bao basimbi nduki sikoyo batoso komo reve kaka basimba minduki Laurent Désiré Kabila mzee pouvoir na esukaki toteyama bon na katikati eza te touti koyesa bino oyo tozali nango ya kosola na bino ya pokwa lelo linga biso toyina biso pona na katikati eza te biso kutu tolobaka eza nango oblige tolingana biso mpo biso toyaka koloba te mpo balinga biso linga nde makambo tozoloba toyina biso so oyina biso yina na yo wana kutu biso omonela yango pasi te parce que soki bato bazoyina biso na makambo tozoloba oyo seke makambo yango eza na tina bato mpe so bazolinga biso na makambo nde tozoloba seke bato wana baza na bomoi yango wana biso topia katikati te donc pona tolobi pona topesi liberté na moto apona nde toyebisi bino boye balandi radio lisanga ya solo peza tokabolaki pokwa oyo na mpasi na mawa kolela ndenge tofungolaki programme na biso toyebisaki bino ete tosili koperdre JP Nobla awa na kati ngumba Amsterdam ya teki biso mokoma mardi omoleki nde tobaki na poso omoleki ete ye azalaki na mbeto na l'hôpital bokoye bokasi nde matanga ezali na Amsterdam nda mokoma mardi na ntongo oyo ezali na ndenge ya sango ya liboso tozwi nde bakokunda nzoto ya mowei nzoto ya mowei bakokende kotala ngo na morgo ezali na Amsterdam awa boye penepene ya Stadium Plein toyebisi bino boye bakolinga koyeba mingi soki baza na bacontact na Amsterdam bakoki mpe kobenga mingi mpe bayebi likambo bakoyebisa bango to bokoluka biso na Fondation Lisanga oyo ekosala radio Lisanga na www.lisanga.nl kuna na contact nde bokomona olenge kani bacontact na biso soki bozali na mituna koluka koyeba ezala na ntina oyo ya liwa ya ndeko na biso congolais JP Nobla totika biso topeza makambo masusu tosengi bino botondi mingi ndenge botiaki toi na bino ya pete koluka koyoka biso na poka malelo tokufisi mingi na este kuna pe lokola nde tokolobela baibanso baza su na makoki
ya koloba te. Wana ezaki esu kitenge. Poko elamu weekend malamu tokokuta na susu tokozala na bino na ndenge ya bomesano na radio Lisanga chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h. Ciao ciao. Boma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te po naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te. Lelo baye koboma ngai. Moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Baye koboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma baswahili